Mbotebele, bande konangai, balandi ya chaîne, oyo bosepe la kanango makasi, la voix céleste, Mbotebele, et pas ya papa Alvin Beya, na mosala kitoko, vraiment je suis reconnaissant na nyonso wana, pe naza reconnaissant na ba abonné nyonso, o bazata nyonso, asidi pona kolanda, mayeko loba manakati ya chaîne na biso, moi ba conseil, moi ba critique wana izalaka bien pona ko kolisa pe musala na biso. Ya motango nyonso na senga ka bocha moi ba j'aime, bo s'abonner na no s'abonner et bana ko kabola émission ba mususu pe bayeba ni nozele kana kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Vraiment ekozala bien tango ozoko tia ba j'aime au soutenir émission. Le to kolobela un peu moi makambo toujours sur l'actualité parce que on a noté sur la mort de Chéribe Okende. Oyo vraiment mitu ya batezo beta qui a tué, qui a orchestré, qui a commandité oyo assassinat ya papa oyo. Alors bien pour la nyonso on a vu vraiment makambo ndenge de sens et notre ko beta na mitu ko bwaka na bambeba e bandaki nano na bandeko ya ensemble na bandeko ya PPRD kaka likambo tango esalami ko ba ko incriminer le président Félix Tshisekedi comme commanditaire ya ça assassinat yango vraiment isala qui passe comment on est arrivé jusque là parce que bango ba yoka ki ba rapport ya ba journaliste la bango ndenge ba yebisa ki bango na itanduke. Alors et ça qui m'a passé peu n'angambo ya président Félix Tshisekedi bisonné tozaba we o tozaba communicateur à chef de l'État to vanda quitter to kendo ko kota na kateli kambongo to suri ko bimisa ba réalité pe biso pe na ndenge na biso to bandi ko beta ba boule o esengeli isika iko kende parce que o biso to monika vraiment esika wana ndekuna ne makambo suri ko uta alors makambo comme mbidinga to comme ko beta na ba o ba lobi ezayo ba o ba lobi ezayo. Alors, famille, Chéribe Okende, de faire la biso Okenda, de résumer. Moi, famille biologique, député Chéribe Okende, non. Oh, c'est un désordre. Comme boya, ndeko na biso ekotambu sa makabongote, et comme vraiment, récupérer comme récupération politicienne pour la régler ba compte mususu. Non, ce n'est pas possible. Que ba mususu baeba na ko salir ba ninga mususu pour la kaka likamboyo. En tout cas, ba kena ko kebisa batu. Nini balobi plainte et si ko pesa mananu ya liboso et pas ya famille biologique ya Chéribe Okende parce que ko pesa plainte na bango wana bafundi nani plainte na bango eza plainte à l'inconnu parce que ko funda mutute mais pour l'andisa mande ko na bango ndenge bakanaki arbitrement petit ndenge ba ko bomaye wana bake na ko sala plainte à l'inconnu na grande instance ya Kinshasa Gombe de simanango. Deuxième sujet to que le golobela l'oleme ni pe bango parce que ko kana oyiba na ko landela to ko funda pe lisusu ko ko sa deuxième accusation ya bandeko oyo ba journaliste oyo déjà sans que bazela enquête salama ba komi na ko pointer ko lancer ko bimisa ba kombo ya ba acteur politique ya ba parti politique o baza à la base ya assassinat to tuerie meurtre ya Chéribe Okende ndenge ezo sala panique wana. Alors famille déjà ekani ko funda deux journalistes oyo déjà ba pointer ki batu ba acteur politique na parti politique pour na ko ba ke bino deuxième point to ko lo belande yango wana vraiment. Alors to ko lo belande plus sur makambo ya mama Marie oza muto SCD azwa ki visite ya Katumbi sima ko utane na Côte d'Ivoire iska utaki parce que message ya liwa ya Okende ayokelaki yango kuna nde ayaki alobaki pe oyi alobaki na tina régime en place a pointé du doigt président Félix Tshisekedi comme commanditaire pe alobaki makambo boye kotika la impunité donc a organisaki donc a proposaki que esengeli ba auteur ba na kozwa etumbu. Alors pour na bango que le régime en place à la tête du président Félix Tshisekedi bango basali bongo en tout cas baza batumoko esengeli etumbu ko ila bango
pona ye pe na bato mosusu oyo basilaki kopointe ba PPRD bango nyonso bapointaki kaka régime actuel le président Félix Tshisekedi tout cela bango nyonso na opposition na bango nde bazali à part l'opposant Fayulu qui s'est un peu distingué dans ses déclarations pe apesaki ndingisa epai ya bato na kati ya SID bakota makambo wana mpenza te kosala badéclaration bisalasala parce que alobi que Félix Tshisekedi je le connais et il ne peut pas faire ça wana nde maloba ya Fayulu alors tozokenda biso tokolobela mpe demiap mpe asili kosala message ya démenti parce que ye mpe azalaki victime ya incrimination ye mpe basalaki koincrimine comme moko ya bango ni moto aexécutaki mpe atortiraki moto na bango sous commandement ya Félix Tshisekedi bango mpe basili kosala démenti mpe basili kokebisa baoyo baza mpenza à la base ya baintox wana en tout cas balobi bakosala enquête mixte mpona baservice ebele mpona kotala biloko wana Claude Lubaya mpe na ngambo na ye asili kobeta mbelanga alors tozokende mbala moko ville ya Kinshasa esili kozwa mokambi ya sika Blaise Kilimbalimba ok Blaise Kilimbalimba ye nde moto asili koremplace Kasongo oyo abandeki koorganize kutu police te aki vraiment nakoyeba te nde na koloba donc soki la police tomonaki désordre makasi ezalaki nde Kasongo ye moko et na bapolisier mosusu bazala bateni sans numéro matricule sans identification donc ozo bateni siko outa wapi nani akotisa yo c'est pourquoi tout le monde a désordre na kati ya la police kosala te parce que ils ne sont pas des policiers reconnus par l'État mais bazoko exercer musala ya ki policier donc bona biloko même dans l'armée c'est comme ça et belé bazala ba liste ba militaire na armée na bisoté na FARDC mais ils sont militaires et bazo circuler et bazoko agir comme des militaires yamboka et c'est ça qui crée vraiment des désordres na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo to bandi mbala moko premier sujet na biso to bi que famille oyo ya biologique ya Chéribe Okende ba vandi te balobi non et c'est tout ça la plainte parce que autozomona est un peu compliqué. Une plainte à l'inconnu a été déposée par la famille biologique du défunt Chéribe Okende pour arrestation arbitraire et assassinat. Wana baza sage balobele bango komba mutu te po nanu bazwi résultat ya enquête te tozozela nanu soki enquête koleka ndenge ni po bayebana kodéterminer qui a fait ça mais pour le moment bake kodéposer plainte contre l'inconnu l'état ayeba ke famille biologique baana esengo te baza saisi na problème oyo ke réellement mutu na bango azalaki incarcéré arrêté et puis tant basili ko enlever arrêter enlever bombier donc deux makambo oyo bazoko yebana kufundela inconnu oyo tango sikoyo enquête ekosila ke bamoni coupable nde bango sikoyo déjà déposer déjà plainte na bango contre l'inconnu nde se saisir du dossier pour d'abord nango ti na suka na sima nango toujours cette famille biologique balobi suzunini la famille biologique de feu Chéribe Okende porte plainte, envisage de porter plainte contre deux journalistes congolais pour avoir tenu des propos accusatoires contre certains partis politiques, acteurs politiques. Là, c'est de la part de Maître Laurent Onyemba, avocat de la partie victime. Donc, Bandeko Bango Bakoufeli, avocat de Bango Zali Laurent Onyemba. Yende na tabake tika plainte na Bango, accusation na Bango pour na pas ya inconnu, nde na libanda nango ya cour ya grande instance de Kinshasa, nde asili kolobake na zozo na susu dans quelques jours pour la kotika plainte à deux journalistes. Eza banani ya lobi boko yeba monta la mami kolo koya. Et koyeba na mikolo zoya deux journalistes déjà bazala na katia ba papier na bango
esengeli bakende kusamba bango bato ya liboso babimisi kombo ya mutu kombo ya parti politique oyo eza à la base ya liwa ya ndeko na bango balobi en tout cas c'est que baza na bapreuve tokobandela wana tokofunda wana peut-être on des épreuves avant que enquête esila mpona tozwa mpenza likambo wana na maboko na biso balobi dans quelques jours bakombo mpe bokoyeba bango kaka toboyi nanu kodivulge kodifuse mpo bakosala nini kima alors tozokende avocat oyo c'était devant le parquet de grande instance de la Gombe. Deux journalistes ont tenu des propos de nature à désorienter l'opinion. Eux qui a? Deux journalistes ont tenu des propos de nature à désorienter l'opinion. Donc, bango ba sili ko kende na ba télévision na ba émission na bango ba ko loba makamonatina bit ya liwa ya Sherbe Okende mpe makanisi ya bato ekomi troublé désorienté yango bandeko oyo bakolo mutu balobi ce n'est pas normal bango basolo banini dans leurs émissions en citant ils ont désorienté l'opinion ils ont désorienté reprenons un peu deux journalistes ont tenu des propos de nature à désorienter l'opinion dans leurs émissions en citant les noms de certains acteurs politiques dans le cadre de l'affaire Sherbe Okende. La carte de l'émission, comme je l'ai expliqué. Bazo continue, papa Bazo continue. Il a situé les circonstances de sa mort, mais il met en garde toute personne qui oserait de se livrer à nouveau à de tels exercices. Quiconque va s'organiser dans une entreprise criminelle à désorienter l'opinion sur cette situation, balobi bakosala nini. De telles personnes esengeli ba déférer bango en justice. Et qui va commencer là-bas. Bango balobi entreprise mon côté criminelle et banda kosala projet to la télévision to no baké mutasali bongo tel tant que banquette et comme là nous na soukate tant que bato bazala habilité ya kopesa nani asali bongo nani balobi le côté on comprend ngo je crois ce que vous comprendre la commence la tête moto na papa maman Sarel Lunga on a futur député na katia chang OK donc ba masolo biso on a les bosso la bino peut-être ba masolo na wana journaliste na wana Mukongo mwana manianga José Matuvango ma mikolo na mona nakite banda semaine passée mais tozali lelo tolobi faut kaka tolobi un peu makambo ndenge zo le kana kata mboka na biso okoyeba toute la réalité yo moko avant que toke na ba enquête et puis ça suite nango yo moko na ba analyse okoyeba na yo déjà ko soit déjà image mais moyen pour loba ezate pour photo zela kaka enquête et ça biso mutu mais dima mutu na mutu akoki na ye ko sala analyse na ye ko la de makambu ndenge ezoleka pe ndenge sili ko leka OK aboy batwana bazoko pesa exemple où ça tout ça alors buna je crois aussi ici balobi que le problème n'est pas aux analyses mais aux conclusions. Avant les enquêtes on pointe déjà du doigt quelqu'un pour les discréditer. C'est ça le problème. On comprend ce que je bango balobi avant kutuke banquette et ça là déjà batu bango moko bakomi ko pointer du doigt que ye famille boy yango que ce que ça là misu bongo ezala la ba preuve ya makambo zoluba sinon yebaka ko ndoko pesa ba preuve na justice déjà de o bango bazu ba kombo o ba pointer qui du doigt baza ba kombo na bango dans quelques jours ba déposer la plainte na bango kaka ndenge basala ki yango tant ba déposer plainte à l'inconnu. Alors tant déjà ba pointer qui président Félix Tshisekedi parce que ngambu ya PPRD ngambu ya ensemble tangu kaka likambo ngo isalami bango mbala moko
va pointer du doigt gouvernement place. Félix Tshisekedi, Yamouta Salibongo, Yamouta à la base, Yakoboma porte-parole de Bango, y ensemble. Yakoba biso nanga mona biso ya IDPS. Papa Kabou ya paix aleki alobi pour éclaircir opinion. Pour jamais on connaît kaka te ba incriminer tata na yo, ba incriminer papa na yo, yo tika la kaka bongo sans que on bete likamo ndenge ezali me to monde là. Papa Kabou ya lobi nini? Papa Kabou ya lobi l'opposition. Il accuse l'opposition d'avoir assassiné Chéribe Okene. Il y a le combat à Moutouté. Mais il y a le but que à ce fond de l'opposition, il y a des gens a assassiné Chéribe Okene. Voilà. L'opposition, c'était non, pas d'une personne, parce qu'ils sont aussi nombreux. Mais pour nous, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Ça, c'est déjà pointé et ça, c'est déjà arrivé à la conclusion. Voilà, tu as posé une enquête sous-tée. C'est que bien vous savez déjà enquête, vous voyez comment on a créé. Yé. Alors, beaucoup il y a la carte justice, beaucoup là que ça. Bah, makambo na bino nyos. Et mais ba kangama na makambo yo. Totini na famille, sala musala. Mais l'état est moko après l'enquête, yé moko après ba kozonga la moko. On a bimisa qui combat président Félix Tshisekedi que yé commanditaire. Ne sika tokoya. Boko pas katamba boko kimamboko. Le secrétaire général de l'UDPS accuse l'opposition d'avoir assassiné Chéribe Okene dans le but de jeter le discrédit au pouvoir en place en vue de saboter les élections. Kopiaba opposant incapable ya koyeba Kopima président incapable ya bakoyeba kopesa ta batula bango mbongo ya postuler assurer que Félix Tshisekedi a posé un deuxième mandat. Peine à tout prix il faut déranger. Karamingité, pour votre information, opposant bakende qui réunion en Belgique avec ce pays démoniaque occidental. Hein? Pays occidentaux wana aki pays moko douté Belgique karaté pour les Allemands de Belgique ce n'est pas seulement ce pays mais il y avait d'autres pays aussi donc ces pays occidentaux et ça avec la Belgique ensemble avec nos opposants yo quand passer la transition à 2 ans na RDC président Félix Azalate basa la mona nani batia nani Mukwege to un prêtre catholique. C'est pourquoi les catholiques sont toujours là, derrière, contre le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est un coup d'État qui mérite l'arrestation. Mais nous sommes combattus, nous sommes pourchassés. Chasse à l'homme. Par exemple, miseler ma opposition, la liberté, rendre la liberté. Mais par quelle constitution vous les opposants vous avez la réunion dans Moka Bapaya pour la transition tant que le gouvernement en place va faire la nyonso pour la élection. Moi, je vais dépenser pour la CENI tant que l'élection. Le fichier électoral, le collab, audité, donc voilà, bino et sengri et ça la montée. Donc pour la bino, vous voulez toujours donner, donc vous êtes les indignes de Mazoba. Et vous voulez toujours prendre ces gens là-bas comme l'équipe, donc dominer toujours. Bangoka Kafo, Bazar crédible. Bangoka Bazar crédible. Oh, bureau, c'est de changer. Mais vous-même, vous avez dit que les processus sont impossible de changer le bureau. Le bureau, c'est le président de c'est le Parlement. Loi électorale, les présidents de c'est le Parlement. Tant on n'a pas besoin de demander chose ou demander qui que ce soit. Ce n'est pas un problème d'individu, mais c'est le Parlement. Alors, il y a une majorité dans le Parlement. Alors, aux affiches, aux troublés, et c'est que c'est pour la majorité va voter, et si comme on matin, il faut que alors il faut déranger. Allez, il faut que boire ça.
Non, c'est ça qui dérange le Congo. Il faut suivre la voie de la majorité. Tant majorité a voté président de la République Félix Tshisekedi. Majorité. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Vous êtes minoritaire, mais vous n'êtes pas d'accord du choix. Il a fait, oh, Bakabela qui bokonzi. Par quel CENI on déclara que Félix Tshisekedi a zoité? Par quel cours constitutionnel on déclara que Félix Tshisekedi a zoité Bakabela? Par quelle théorie? Dans le la constitution. Parce que nous avons une CENI qui a donné le résultat, Félix Tshisekedi vainqueur. Oh, le cours constitutionnel a confirmé. Mais là, vos thèses, vos arguments, vos opinions, que Félix Bakabela, Félix Azouati, n'a pas ça résultat. Vous voulez que vous écoutez plus les manipulations que ce qui est dit par les voix officielles. Comment Kagabon? Est-ce que Sénico a Zaraka Séni? Vous voyez que la voix est Sénico? Même les blancs ont écouté Sénico parce que erreur moko salma na kati ya monde oyo président nyonso na kati ya Afrique il faut awutana na oba occidentaux. L'Amérique a un candidat, l'Union européenne a un candidat, et ce sont qui veulent nous imposer un président. Et si on dit que le président Mokabimi, en dehors de leur volonté, le président a la légitimité. Il faut inventer les histoires pour avoir la légitimité, lui déranger, lui bloquer le chemin, lui mettre des pour sa banane, le coq en jambe. Mais nous avons compris. Nous ne sommes plus dupes, les Congolais. Papa Kalbouya a dit que Batouana a la kaka bongo pour discréditer le président de la République. Balinga ba conseil la cour constitutionnelle makambo pour discréditer. Ce que bakeko compte ça là des miap pour discréditer des miap. Kaka bangona ko fonder makambo diffamation calomnie nyonso wana bazosala. C'est pour salir les gens. Salir le président, salir la cour constitutionnelle, salir les démis, il faut maintenant conseiller la maman. Alors, on ne peut pas continuer dans cet état. Papa Kabouya, il rejette en bloc toutes les accusations portées sur le pouvoir, car le pouvoir en place n'a aucun intérêt de tuer un seul Congolais pour des raisons de sa divergence politique. Le pouvoir de l'UDPS n'a pas été obtenu par diffusion de sang. Ils l'ont fait, ses ennemis, l'opposition, les opposants, ils l'ont fait pour créer des troubles, des psychoses dans les chefs de la population. Va créer des troubles, va créer des peur, va créer des kanda, des révolution, n'amitou ya batu, pour être bakende na révolution, bakende na donc manifestation populaire de Yangwana. Mukwege azo mobiliser ba société civile, ba mouvement citoyen pour na basala kaka makambo ya ba marche o bazobenga sénateur le Kombo bazobenga ngo ba marche wana trouble, la marche populaire. Mukwege appelle à un soulèvement populaire, une mobilisation des forces vives et politiques pour dire non aux violences. Mukwege Mutazoloba. Non aux violences des droits de l'homme, non aux violences des droits de l'homme. Nous voulons défendre la démocratie. Mukwege a condamné répression des opposants. Donc nous avons oppressé la bango. Rétrécissement dangereux des libertés. Donc ça la liberté à cause la terre à Kolobate. La bango terreur. Alors il faut sauver la nation en péril. Wana Mukwege Mutazolo biloko ndengwana. Mais Claudel Loubaya a dit que sur l'assassinat, il y a eu lieu d'épingler les discours incendiaires et insensés que tiennent parfois les officiels. Donc, discours au président de la République, après ça, il y a un mouvement pour la bango, bamona qui a mobiente, il y a un réseau salaké, les lots batouba koma, baboma bango, donc yende, mutu azala base, na discours na ye a pesaki. Mais
mokonzi mboka eske alobaki mpenza makambo mabe na discours na ye mpenza ta mokonzi mboka azomona ke bato oyo baza baopoza bakosalanga programme baboma ngai 1000 Chibangu, un journaliste congolais résident en Amérique d'investigation, alobaki que il y a beaucoup qui sont dans l'opposition, même dans l'union sacrée, dans les cabinets présidentiels, à l'INPS, il forge un projet pour mettre la tête du président par terre et même l'affaiblir politiquement. Donc, pour créer une sécurité. C'est ça, c'était déjà un projet. Mais comme Maloba, que Bandeko Ebele na kati ya Congo, bakende na poto ba yokana, ba sala ba réunion, na ba occidentaux, pour na kaka, ba boma mokonza mboka, tout ba créer une sécurité moko boye, pour na ba affaiblir politiquement. Et ça se voit maintenant. Il y a moka, attends, moka, il sera qui Kambouana, Cherbe Okende, Malamoko, c'est Félix, c'est Félix. Nesika mukwege azali na posa akoma basala soulèvement populaire kanda yele bangwa le soulèvement populaire bamindele bakoyeba ko lokola mboka eza bongo lokola eza bongo atitsekela soko kamba mboka biente alotoke na transition ale yo longwa voilà sika bali makoma baluka nde ba cause. OK, merci beaucoup Papa Kabuya. Président lobaki je m'attaquerai sans hésitation à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Est-ce que ça m'a bé? Où y a kotia mbulu yeke mabe oko mabe na kati mboka a ko déranger sécurité à Congolais. Ndana ya le que je m'attaquerai sans hésitation à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Ce qu'on c'est gratte à d'égal. Oyo alingi côté insécurité à Mboka. Yenge mutako est-ce que yo ce qu'on Claude Lubaya maloba président où est le mal? Tango zo bake ngada zo kebisa na ko menacer na kwa s'attaquer na mutunos alinga bebisa keti de ba Congolais. Où est le mal? Alors c'est vous qui êtes déjà au besoin de ngabo bebisa keti de ba Congolais tant président menacé bon mona ngo babe ale yango suko ko ko boa kelebert. Yo le biso ki tango suko na ko pese tout ba batwana bazolinga ko menacer qui est dit à Congolais, quand on a coupé, ça va tout le monde. Droit de l'homme à Koya. Parce qu'il y a pareil à un civique nous. Droit de l'homme. Aïe. Oh, bah, oh, aïe. Oh, communauté internationale, aïe. Alors, bien, on a une leçon que l'on a pas bangoté. On a la conseil à nous, c'est pour la côté de la Kimia. Alors, où est le mal là-bas, le discours, on a Claude Lubaya. Parce que j'étais responsabilité dans l'État qui est incapable d'assurer la sécurité déjà. N'importe où, on a été à niveau de Salamaka. Militaires, policiers, l'Amérique, noir. Est-ce que l'État n'a pas la capacité de protéger? C'est vous qui mettez l'insécurité. Mais beaucoup de président, nous connaissons déjà votre pensée. Merci Papa Kabuya pour nous ramener Batoyo la raison. Merci Papa Kabuya. À Demiap, à Lobby, à rejeté ma camounos, ma kosela qui est que, oh Papa Moko, Babengaka, Raman Kota. Yende agent de Miap Moutoua a bomaki penza Cherbe Okende atindamaki na président de la République. En tout cas Demiap Balobi il rejette toutes les accusations infondées et promet une enquête interservice pour mettre toute la lumière sur cette mort tragique. La Demiap est incriminée dans l'assassinat de Cherbe Okende. Certains médias vont même jusqu'à révéler l'existence d'une vidéo démontrant les différentes étapes de son arrestation jusqu'à sa mort par étouffement dans les locaux des services de renseignement, dans l'objectif de saper la réputation de l'état-major de Demiap. Donc c'est que famille, il y a papa Chéribin, il a raison. Il y a eu vraiment des gens qui ont pointé du doigt le président de la République, qui ont pointé du doigt les Demiap. Même jusqu'à donner le nom, Raman Kota, la carte de Demiap, il y a Moutasala qui Moussarawana, il y a Kangaye. Alors, biloko wana toyebi déjà que ba journaliste wana natanga la bilo déjà natanga déjà sangwana eyokanaki papa wana oyo garde akende kozwa invitation et pas ya na cour constitutionnelle akende kozwa invitation na 11h
nde na 16h nde akendeki kopesa dérogation que papa akoya jeudi te akoya vendredi. Hein? Disparu, destination inconnue. Il avait un rendez-vous dans la cour constitutionnelle. Nde alobi wongo. Omoni bato nyonso na yeko pesa bakombo na bango bangonde bato balobaki ke makambo eza kuna tokomi na suka Herman Koyo alobi kokufa ya papa wana eza deja kobanda ya kosukisa demokrasi na kati ya mboka me bato bakufa Kennedy akufa na Amerika baebele baoboma babanoir kuna eza kutu kobanda ya suka ya demokrasi te kake mpona bisa kofiotola munoko parce que bazozwa asui te parce que mboka bizengi mboka motu nyonso akoloba na ye en tout cas nzambe asunga Congo vraiment nous allons vaincre. Ok tokomi na suka nzambe apambola motu nyonso azwi moi libaku ya koyeba kolanda émission oyo plus 243 89 92 51 866 plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.